Comment on m'a bien habillé? On a toujours bien habillé. Bien habillé. Tel père, tel fils. Écoutez, là, papa chéri, on dirait qu'il fait. Il y a le copier, coach. Coach, n'a bien habillé. N'a pas capable. C'est que le bon bateau. Il y a noir, non. Triple semaine, puis mon aketch. Tout on a qui noir, non. Le chocolat, non, marron, non, plutôt. Tout on a $3,000, €3,000. So 5 de colonne à poto, na nga ramonte za kilo bon $1 tango. Pesa ngat. Batinda ramonte ba yaka non. Donc $3,000. Papa sika kabela nga moko. Moko yo mo salaire faut perdre. Moko na salaire fond qui konjona nga wenge. Parce que na ta rango papa chéri na vie mené avec herba sapat na bomba lula. Ba ça on a mis ça. Ba ça en 1936 na film à Charlotte 1938 ezalaki. OK, humilié. Et si la kate. Donc Zembanyoka. Ceux qui parisiens ont passé pour Japon avoir dire mais va dire mais la Japon. Parce que lora kalawana. Et que si la kate roi Baudouin na mobutu ya ngwani ataki. Roi Baudouin ya ngwani ataki. Sikabon. Bill Clinton mukondi nango papa Bush le père mukondi a triple. Donc ça va ngote la kongi. So double CMT triple. Donc pour ça va mener à bio balade na tapis na podium na concert à francophonie triple semaine donc on s'arrête na ya moi de quoi mon cadeau boss mon cadeau na ngam na c'est ba camarade belé to kabwana ba mpona na poto mon sac ya kilo ngabi $1 kabone belé ba kimanga triple so ngon kabwana ndeko no benga tindela nga triple semaine yo ka $3,000 pesa ta ba ene c'est ça ah ouais. Moi ba maman lobini moi ba maman tango tangi makambu ya opesi papa ya Brazzaville mbote papa la biso Denis Sassou Nguesso voilà ce que bato baye baraté na mokili ya na couple présidentiel moko ba sala ba contraire à Congo et biso ya Kinshasa ya papa Fachi betona ya papa Chombe donc kombo ya mama yango kombo mobali yango papa na biso awa kombo ya mama awa kombo mobali yango papa ngamba tu ba changu kate ya nga sona vanda la musa bato okomona Félix Antoine kuna mama Antoinette. Okomona mama Denis Azao. Kuna papa Denis Sassou Nguesso. Denis ko? Kasi Denis mobali ya mwasi Denis. C'est comme saka kaka bozeli na luka et puis vous kela ba brasa mona mona bakano rapide mbabiti ngobila pamba. Mama Antoinette. Kaka okela mikala na nteme. Bokela ba coup de chien relé ba peur. Mais ko yeba ke to na deux couples présidentiels pour les deux capitales la plus proche du monde. Et 5 minutes au communal. Pays nous na capitale ba pinzo au longo na capitale comme na province mais au longo na capitale au commune na capitale na monde ezakaka les deux Congo oyo comprendre donc ngaso na Congo Brazzaville na mona ni na voyager te pour lingala to moi ka bato ndenge to liaka ndenge baza donc couple présidentiel mi balé bana ba combo inversé c'est what ba chango ka te ngaso na découvrir bon tout est là on peut tolo souka le combat maman kuna combat papa la biso combat papa awa combat maman kuna na pesi maman Antoinette Mbote wana bazaba après couple béton maman Denis somo na papa na biso Fachi vraiment maman Antoinette na kengela maman pour abeta ka forme ya rosara te maman Antoinette bakolo croisé na John Lob bango croisé na John Lob parce qu'un président de la République a la chaussure et il a cité. Parce que go fungwa mai. Koyeba mingi, akoya pe. Doué, faut aller na boucle. Voilà. To ezala molasso, président de la République parce que go gumbate Mobutu asili kaka, président Mobutu. A fachaka komika et pas ko la sabata sikate. O wuti na carton ala ta président de la République ala ta ngoti. Ba l'atelier non. Si ala tango. Ah. Et puis, c'est pas pour rien, président Dolph Fachinga na nzembo na ba saperi ya pièce contre pièce pour ne ba mo belé. Donc, en président de la République a volé ta sapata sikate, faut ta sapata au sala ta parce que biso mbali sapata sika et ça la biso passe na sao. OK. Et puis ça so mai. Mais est-ce que bon là t'es là on va pas là. Aye mo la tiango. Sapata rola ta dimanche à la tiango lundi mardi. Ah nanda ya pas. Et puis même chaussure. Na même bilamba président de la République à la tara. Na même tricot. Ce que tu vas éviter service protocolaire faut pas kangango. Même chaussure pour la na Maison Blanche baza na gouverneur Mbimba ya Maison Blanche ya pays ya capitale ya pays te ya Maison Blanche netika ya oya netika kinga kadika te ayebi ko ndeki président de la kolata président ko vanda ni makamutu gouverneur wa mutasala alors président de la République biloko to la taka na manifestation même pantalon même ceinture même chemise même sapato ezalaka na garde du corps moko na gold eza même biloko na na gold one. OK. Beaucoup de temps aussi ça va na bouffer vraiment cocktail à mélange. C'est sopani na nzoto. C'est sopani na nzoto. Arzo masunda utala ta pembe ça so. Na bino. Ba côté na loge ba longa PC o na mususu. OK.
Mobutu akomaka kanda na manifestation mo ba tunso ba comporter ve mokolo wa pombo à part qui ministre grade na musala makasi ya ngwana ya occuper vestiment point de vue vestimentaire ya président Mobutu amon Mobutu akomika kanda kosi à président skizo to solo la muke ba bende na pembeni alongoli chaussures Mobutu ataki ya sika ngala ta sika azuso même chaussures ya kala Mobutu alata même eloko alongoli pesi Mobutu yo on a pouvoir, on a pouvoir. Pour président Fanny, mais ma collègue m'a choisi. Le service protocolaire et la présidence, vous voyez, quitter, vous voyez, président, pour la tâche, ça peut être la CT. Pour meilleure photo du monde jusqu'à les arrêts Mandela. Attends, ça peut être, attends, je sais, t'es Toboka. Acha Bosso à Kwanza. Comme meilleure photo, il y a monde de ma président, il y a la photo. Et t'es comme on regarde les photos de ma président. Je sais, t'es Toboka, ma président Mandela. Moi je vais sur ma musique mais nga riche la qualité générale parce que on a ngala ya mona sila raté 26 ans na boulot ba kana pour ça nanga parce que ceux qui muso aya Robert Masola BCBG a suki kana BCBG muso maison mère latino so na beti sur le président nanga 98% 2% tikali na sillonné na pesa ba tout pour ça mais oui ça rabatouté que prison makali na bumbu ba commune ba bloc tout papa ba kumisa rango ba bloc tout papa ba kumisa rango ezalaka wana te si mais comme là il y a wana te ngasai clinique ngali mana Gombe mais tikala ba kumisa ba place tout ba kumisa ba komo tout ba lobaka ezalaka pa wana te OK est-ce qu'on peut dire ça la mabongo kasi bon le cimetière à Kitambo normalement un cimetière mythique na Congo à Kitambo na continent muta senga indépendance spirituelle pas indépendance senga maladie physique to moni boy balokomi technique ne bokoko so bokoko mutasala André Boyimbo électricien na Onatra. Mobutu kutakangisa kae imta botolora à côté na cortège présidentiel à Botoli roi Baudouin épée donc épée ça signe pouvoir ya roi ya Botolion qui pas perdre roi perdre pouvoir na Congo après notre indépendance bakunda ye bakosel ba cimetière belé bakenati bambanda bata mindel ba na documentaire o bakunda na cimetière Kitambo telo que monti cimetière prête ndengwana primis na dikasu bokoko. C'est ça. Ok, cimetière qui est comme cimetière mythique, il faut comme basta la molo comme tilelo. Inzazo. Tilelo. Na va prendre binoko siko que ya monument ya na mausolée ya président Kassavo premier président de la République et puis ya ki kamino moko ya ki wani toutaki mo pe ezana mabele. Na mona viendai. A peu pour la moto. Na ine na Afrique d'ici déjà. La 2013 na moni a peu pour la moto na pourquoi t'as pas banane on est en rotation rotation na mone mama teka bambala ba makemba wana kotokisa bibina popula moto soki likemba ninge to kanuki soki zo tubela te soki on s'est bon ina rojenga na bisi pour que ba mamba mi bale mingite et puis roger frené na ponga ki jouer na stade des équipes na stade Kitambo intercontinental donc inter wana na ina ça peut misale belé tout travaux comme ça ba benga nga tester na testable on est pas moi na batwa kenda inter basu wa na service ya restaurant batrium blo mo bongo so quand na kota ngaka kenda na inter tina service économique de service les inter donc na kuti venda zo pe pour la nini natali ke en Afrique depuis 74 de l'homme tabata record nazati ba Samuel to ba beti bala ba million state bi ba drogue ba beti bala ba million tina balino ba 5 bi via 9 bi mongo mais pour la bazo reconnaître il ba pays tout sauf pays naï et ça là ma bon point vezo tu na peuple mo so ba te pour mutantonga tu mamaka maintenant tu makemba avant de payer est-ce que likemba ne belaki ngite to aza pressé mais est-ce qu'il y a ko tumba likemba ako peuple la moto na ba na rotation maintenant so kuna mwana mwasi ngom la senga mwana mwasi ba comme ça makamo grave tant akufa kina ba TV pour pas kunde tabu vienda e mutumba donc tilelo mutachaka 9B azate donc masola bale en Afrique yene number 1 bazo reconnaître partout sauf na kin
naki bato bano te ntebena papa omba toko kani avia za dalio te na leki robot nzamba sungi akufi ngakene asungi biso parce que tozo ndima te nzamba sungi biso ala biso to taso toko kana papa omba si lelo te papa matina liwana yenga na ken nécropole na moni na ken nécropole na moni ba tutu ba ko komoto na ko banga bakundi bango bakangami na bamama leki na biso batata mwasi na biso papa mpatikela ki espace ye moko neti longwa ati station ya baka yao ye moko donc même liwana zola sekreto kokani te Manchester United bakateli une minute de silence pour na papa Wemba c'est ça bata basket des États-Unis une minute ba chip drapeau na ye aki baleine mais toujours fini na mama kelele toujours fini na mama kelele la tana mupanzi toujours kokanise na bateau fali to kokanise na bango te papa Wemba hein un intello par état atangi te meta marambasa de 77 ou 78 à cette film La vie est belle en entièreté en français et puis ça une ouverture d'esprit ya makasi yé moko chanter ma zunze mbaza ko des la chanson mère l'album na film na move il y avait Lengos Claude leng ba te comme Claude moi na kasa ba pepe kali école primaire leng ok c'est quoi vieux on ba ki musique na mona ki makamwa kaka mo saka yo kaka te lo bana Naso na mona na fikini ya na jina mbafu to kanga ba parcelle ta meminga na concert na ana Londres na famille mbimba na pese mbote paza meminga na concert ya mpire na fikini na podium wana ba ima musique te velenga azukoti pepe kale oh Claude ya ko yemba spon move kanyikini muvaro ba alse oui manzini mfumba balelika move c'est pas la mona makamuna mona papa chéri pepe kala sala papa chéri papa chéri azo yemba papa chéri azo yemba malade ya kumisa kaka hôpital abikela so bika pas docteur moi dali no mona mwandala leki clinique na kubikisa ngala juivi papa chéri ba triple semaine zo bangla be mener ba triple semaine zo bangla be mener ba ko be bien habillé on dit bourgmestre le famille normalement les pas papa chéri famille moi ça là et Blanchard moi pe ya bien sûr ya Blanchard bazo tigla ba kita mi miner au moins pas on kita ko ba popol ba musique diva pour na papa chéri ali boyo kana mamba papa chéri dans ça papa chéri azo yimba ombana salinyo so oyo mobali ya solo tellement te fika abi au senti deuxième film lembi muto beta guitare yo moko au sentir que mais il y a sentir que deuxième film non et lembi a taliba gaze ba magicien ya sainte na biso na Jérémie merci bon vous en a désaccord encore zaka azo solo la vie Christophe Muzungu na tête ne maboko bank na parler na ye biso na podium na simatozo yema akata di solo te ba mbala libumu na kingote o kata na noki no ton sa note te makati di solo ba patron pour dans un ngo dans les pepe la salon ve Claude Lenglenga assez mova yora ve la petite Lenglenga ba obet on a note ni Lenglenga kwandi mutu nze mono ya ba bola na mo kanga note te mais grand chanteur assez Fredonne Muke Lenglenga tika mova ya pape kalma atena simabi re Bilo a sauté à l'orchestre. Parce que maman avant sa mort, on avait dit ça. L'Afrique, on a fabriqué tant de stars et de vedettes. Mais où est parti l'art et la musique? C'est ça. Musique est ça, wapi. Toujours regarder, c'est parce que le roi Maïebois. Oui, regarde, musique est comme Bastard. Tala Bastard. Babi Mbogo, lui, Azate. Ata fuma tout à tout le bâti le testament il va konza donc la mission on va pas bon rabimi lobi on va pas bon rabimi lobi o rombe yambea o tolemba donc tala ba vedette mais où est l'art où est la musique musique eza wapi ndele ba mindele ne makambo mama lisi yenga asaka des chansons la vie na yi pour moi c'est bien yimba yoana ayo leli yanga inayo bisengo ya biso mimbale et si la kate toujours interprétant et c'est la deuxième chanson nakanisa ke sheria ngamoko nzokanda sheria bambanda emao et si la kate masara des chansons papa Boka na prof Lutumba masara des bouts congolais na zaïroada et c'est tout ça on va passer la troisième version à coucher viens voici la paix à non
ti bakufi na bango mais oyo la païen ozala chrétien okoyemba nzembo fo ya la force ba papa chéri bazosila te mais bazosila te misu na calendrier mama misu na calendrier Franck Lassane bato beli bayebi na kombo te matiki ezoka nzembo mais c'est le président de la République Mobutu abaningane ba François Mitterrand andobengaka Franck Lassane na madiata mais ba ina banzembo te ya papa chéri comment un concert privé pour mon Franck Lassane kilo na ye laissez tomber bandela wana laissez tomber et aussi la colonie tu bil beve lombe na nzembo wana so ba tia théâtre de chez notel lombe ba tia bien ba tia hotel li parti te wana lobby lelo to na besoin ba de match Michael Jackson a coufi na 4 albums vient na mort na mon frère ça papa chéri te to mais ça na déjà te au moni hein to ça ba ma passe te so timba la misi maman font du à la muka non bana tu le programme là bango alors tu aussi de recomma côté ya on fout de côté capable à la rater pour capable le matin à mi to koko la lami pondu abi le pondu on abi le pondu OK le poko la ni pondu maman ke wendi la sambo di pondu te on to kabuli mbongo te bana na programme là bango mezo mi na programme là be c'est bien na programme ne qu'il tire pays vient na programme là c'est premier ministre atuna ya ta papa chez album bimaka réunion bazeno elengi nango ya ngwana elengi so omoni que le papa chez abomaka batu ya ngwana Maman mora bota raté. Maman mora bota raté, c'est quoi les botti mona mundele. Neuf sonde bandu bébé. Mona mundele a tout la raté. On a pas de match. Pas de match mona mundele. Attends, t'as la bonne marché. Au moins maman mouine famille mona mundele a tout la raté. Papa c'est na raté, t'avais te rappelé tes enfants gardiens. So raté bien comme tu fais famille. Maman ba no boya ba tata les boya. Garder ça papa c'est raté penalty ndengeni. Même ba côté qui goiti. Tant ba côté ba on sur 50. Le internet est communé. Ministre de la culture Abachana. Batali lamba. Arobimana Batali aspect. Arobimana moi. Batali lamba, batali aspect. Au moins akena na col mao. Parce que Mobutu tout temps akena. Il y a plein d'ennemis. Mobutu tout temps akena Chine. Pour ba yebaraté pas ba ko se umité là. Mobutu akena Chine al copier style la Mao Tse-tung. Ayena ngotel Mao Tse-tung ala tara. Ba safari ve muzana robeta papa chéri beta mukolo wana. Aya lobi Abba, désormais, Abba les costumes. Il y a un Abba costume, diminutif. Abba les costumes. Il y a un moulaï. Diminutif, il y a comme Abba costume. Mais il y avait un monsieur à Boyaki, il est à Mobutu. Mais Sting, il a 24 ans, dans le stade de martyr, à la cravate. Viens à la communauté Tshisekedi. Donnez la cravate, vous faites un merci Tshisekedi. Sur la cravate, cac. So de cravate tant que caron qui la font la maman to yomo kangi na gitato Tshisekedi merci Etienne Tshisekedi ba peki saki yango wa abakos pour Mobutu copier quand pas mao mais Tshisekedi a une na cravate mais moi pe mutavandi aller fumbe kanami na mimi nazo finga via la za via wana azo finga la cravate le mot la cravate finga tala so fingi toilette koliate so le toilette en kamala kitoko en tout cas Blanche Mosaka très cultivé hein. Pour ça, on va protéger. Vous connaissez mon diplôme d'état classe, mais on a pichu d'incala. Batuna et combo. On a pichu d'incala, bobin avec des pichu savanite. Moi, classe 9. Ah. Yo, d'abord, combo cala. Na tanga la ba fede tu peux penser avec des discussions dans la vie. J'ai diplôme d'état classe mon papi Kabemba, Machiro di Fire, Gino Kota. Bana 5e na so Willy Boula na Suzuki. Yango yeba ba famille ba. Yo parce que tanga bana classe no va papi, te yebiete. Ala ba kwena mettre ça na cabine. Yo ka camarade na yo, ma tu fou ni ma bépé na sa fille. Yo ba combo camarade, yo ba combo camarade na ngai. Il y a aucun autre papa chéri. On vous a fait mon relation. Papa chéri, c'est quoi? Premier drummer na bango. Hier, nanga papa moko 3e, na songa 6e. El Pazo. Mukulu tanga ki bemba papa ya vient nanga. Ai disait à quelqu'un zeba bakam papa chéri mal monta mais premier drummer na biso. Botu na makambo to sala ngana mosaka bima to sala vient na bino. Toke beta concert ya Wenge. Enlever les doigts vivre na ipen. Tu sais pas mais c'est l'avant même si tu as à l'arte ngana nation toi la la taxi tu vas me dire dans mon express baké tu t'aimes c'est comme na foufou o les gana selemba bakoti ba memi ba ngoti na ipen ba comme on avait beaucoup la fâché di ba pita wenga ba yo retard di bolonga ba micro ba longo micro ba tiki des micros ba ima 3 mo ba uta mais Michel le mona azana le soba Michel le bana le sola kalaté o comme la manka te mais ana le sola kala Jean papa nzuzi na rien ba Michel le bana le sola kalaté
Mon a commis car bamro alors comme dans ma campagne. Nzembo a comme Kababa Jeep. Oh. Oh il sur la qualité papa c'est pas tout dans la carte taxi. Papa chéri, tonne. Didé Marcel vient na dormir ba tout dans la taxi ba na selema papa qui dans la bandale. Ba tout na neni to quitter le pour monter na tika azate. Ba kanga Didé Marcel la sapato. Papa chéri vient tonne. Vivien nanga ba kita. Bazana ticket. Tapa ba outil. C'est ça. Papa chéri besoin mettre ba concert, je me voir à kufa na bandale au lieu de quoi grand bijoutier. Papa mettre ba concert na après c'est bon ba bag mo bona na pousser à makala. Ce que c'est les retoka et Nzulu qu'il faut le casser ma podium au commission. On peut mettre des bijoutiers. Mko ba sidika ki bazoya or après c'est bon ba bijou mais maman présidente. Ya moi c'est mon bout. Ba ikanga ba on la carte concert. Tala pa ba outa. Dans la papa les longs moments où nous avons récité après ma campagne la piscine vie ne pas nous la vie on est les vie claire vie ngana la vie oh le sali succès wapi nous avons la cigarette pas mingi aussi là pas cigarette aussi là to yebi on a comme la ma campagne nengeni ba vie jo c'est expert son âme ba papa Polo Ndombe ba papa Polo Ndombe ba papa Polo Ndombe. Ba vie ba beti ba 30 ans na musique asumi ça non tout monde pela ka bébé matcha on a descente mais yoka banzembu na baba yoka banzembu na baba ta fallait ma soeur fait ya je sais que c'est les mkona bino bon ça ouais nous regretter muto zo dikanisi ya le 8 mars so bala musi le loro le la regretter nanden et loro ba père toyo bana bateka ma pension bala musi bango lelo ba regretter ba nyoka ma pe ba zo ma pa ngwana na ba boulot biso le to ko moteka ngo na facilité yo so ko mi ko nyambo loi na kopesa tata nga kufa buka le panto ka tata kuto ka buka le panto chino te de ville so ko kokite otondi longwa tika le pango wana moi idéologie bien comment père abeli atekite yo za no bien beau to panzana so to panzana yo mo oko panzana to ka monsieur mona panzani ba panzana ka yo mo de panzana père abeli ki ayi ba commissionnaire c'est ça ako tekate le pango ya mboka na bino yo ka nzala libanda ko tana le pango wa nzala kiti voilà do ba balizo mitia mabe ba ningo bunga bo bebana ngana mona vina ngba teka le pango chance ma ko mkusa kwa comment là na bouet chance ma ko mkuse ezokoka Vezoye, tu as battu le pan. Vezoye. Ah, je suis à nini. Chassa viva. A tu vas dollar néana. À la tête chassa viva le roi c'est net. Basi bazoya baron moro le roi. Pota. Le roi la moindre de la femme. Le roi la pose ndiara na posa to pota to fina. Tikabo. Vezoye ngai obenga. Vezoye ngai. A revient comme VPC. Comme les zoé VPC. Chassa $100 au PSA 20 $. PSA kamundele. Voilà bosere kana anglais. Sokoye bembe bitumba. Bat bakina sous métier te basi tu batika. Bon, mais on va moi sinon. Dis, nazo luko, o luko ngani. Ya mo saka baso. Pierre zo melo ya nani. Baso mo sa matanga to. Azo misa makolo, pelo ko mbali. Lia kaka, lia. Viens zo eso matin. PC, viens PC. Ara li papa. Bo basi bazara musique c'est pour fingo bien. Yala ma tambla de na bunga, kene yo monde bien. Viens zo ya za na matanga. Mais viens mon colombon ici là qui. Place à rola les até. Bon, c'est une bonne pan. Garantie ça, on nous m'a dit pour ça. Oh, le bolongo zo yebate. Pour pas commissionner bana le couteau souka. Ah. Alors piscine. Alors bien moni, bozo le pont mona selemba. Bona kitambote. Bozo le pont mona selemba, ba tout ba kena la ville. Ba les garanzela, papa. Attends, mutana kitama ke ville ke garanzela selemba. Oh le couteau. Et puis personne n'a bien bonne chance na moni. Manga na bino za na période te zo bota pamba manga ngulu oh ndeze matiste zo bota et puis avantage à papa on a quatre papaye donc tu te qu'il porte sur ma papaye go avantage on a besoin de réussir des moulins na le pont on se pose mutabo somba ko le moulin on la machine à fufune commissionnaire à Kinshasa ba miyibi baliko ya ko sakalate ba bouleverser batu o mona o yaki na kitambo comme na kisenso siko soit kisenso na kitambo comme ça lito zo noyo noyo bate mona o tsi so ko le mgolo ta matanga o ko beba ngazo tuna boya comment ça machine à fufote ya on a bilamba na tikana nga ba moni o yaki bien ba kondi tile no 600 personnes bateka mapango 99 ba beba na bango viens à moi atterrir le pont ba betel ba kuluna ba longole 8000 na pesa ba S comme ba H
le ban on m'a pas pour ta mère lobby te n'angé le babo l'avantage na semé na bino to lekela esprit à le 8 mars parce que le 8 mars c'est la journée de la femme le 8 mars c'est la fête de la femme le 8 mars c'est la journée de lutte des droits de la femme. Voilà. Et la journée à lutte des droits de la femme. Et en 1847 129 mamans 129 ouvriers dans une usine textile ya Bilamba ba déclarer qui ba droit na bango ça qui grève ba déclarer qui ba droit na bango pas patron na bango parce que kala mbala qui na droit na Europe mbala qui na droit à 25% ya avec les mois c'est 25% ya salaire ba bino faut parité faut kokana ya ba grève ka et puis ba heure de travail na bango qui est un peu exorbitant ba non ça là au lieu de 8 heures de travail bon non ça attend 16 heures mais bon ça mouké ba je loté rémunération qui mouké yango ba sala ka grève 129 femmes patron atindi ba soldat baboma bango nyonso 129 wana yango na 1910 tant tu dis conférence de Berlin en 1947 na 1910 conférence de Berlin bazongi na réunion ba sacré journée wana ya droit à lutte ya femme à sentir aza kilo yango moni maman Denise Tshisekedi tellement visionnaire maman bobo to mona ramo musika asali ki forum na conférence to nous ya basi basala. Tout ceux qui sont dans l'hypothèse pour la poto ba basi ba minde ba la hypothèse bon ba une bandor ça ba confiance que non moi parce que chaque jour autant vous soyez baraté chaque jour ba bomaka moi si moko na monde ba viola rappeler moi si moko na monde chaque jour ouais yango basi ba faut ça ba conférence et débat boté mais ba makambo wana maman Olive sala ki en lobby félicitations bravo maman Olive maman Denise tu sais pas sala ki on a anniversaire tout le lot bon anniversaire maman vraiment ba maman ba première dame na biso sortante na oyo actuel bon ba sali mais pourquoi pas biso pe na ba c'est to ba o capable de section na bandana et puis o ben section o ben section na bandana et comme gars lipote rani de fumbwa ndenge osomba la fumba ndenge osomba la mwamba ya rappelle neti ma mèche bon a mèche na paquet moko combien deux paquets ndenge osomba la mèche na paquet ndenge lipote ça quand tu me lega pas to nyoko mati ngako vient na simba fleur rose moi ça y était amina petit so qui peut être dans na lambe ça peut copal moni bis somba lipote pamba bon ya kotongela to ça la courage finga camarade na ngai na fleur rose ya solo moi ça congolaise va faire la fleur rose à ce moment c'est fleur rose to que tiglem na resomba jean na lona a bamba ngolo la film bonne comme na boyo que des classes mais pas bomba ngombo bon ça là bas forum bon ça là bas conférence et débat bon c'est limité dans l'hypothèse comme gars Blanchard la mona qui l'hypotango bon atae kasi bon ngam la baxi amso bon ya bière 5 té bon ya bière na bitambula tam non bon ça là boleka liputa derrière de liputa boza kilo parce que c'est mis d'autant vous ma première les leçons tali presse congolaise en entièreté 98% ce sont que des femmes bino na bino kaka ba mamile la ba bin basi na basi kaka bokanyango pe boy ça ta ba le patani maman na Sylvie na mère na nga ya antenne ababunda oh Solange tani ba bunda donc moi si pour moi c'est un phénomène les États-Unis moi si ba quitter na taxi bis aboya bitumba le basali journée sans noir pour la proportion noire basali journée sans noir pour la moi si on doit la rébellion dans le monde donc moi il faut ba valeur na ba kilone ba tout ba ki ba porte Paul a wangana Jésus pas moi na moi si mais maman Marie na masane ba kende otala c'est pire que Jésus basi on boulé et puis Lazare soka c'est quoi na mukili pour la moi si ce que y a là qui a waté ce que y a là qui a mes camarades na kufité pour tout le monde au moins ba pasteur à lelo au moins ba pasteur à lelo nga so la ba païen mais Jésus kamane Lazare até il est païen so ko mukili camarade païen yote nga pe ka cha koma ya Satan des belles la fête des jeunes d'apocalypse ne ba komona ki yanke ba démon Satan nyoso diable on peut pour écouter là dans la chambre nous mais j'aime papa Jésus va la TV non on lève bon Bible pas tu de Satan vraiment avant mon passion sur terre j'avais vu juste pas même celle tout à ratolo donc maman bon on l'a idée de puta et si là bo bengi ça so ba réunion bo bengi bino si bala botala boy ozomona papa ya poto maman ya poto so wana moi ne sexe mais ah ozomona na bébé c'est moi ya wa mi bébé là ba moko même quand on a zemi bokero to ketika boyetika point po pese bo privé ka moi biloko mkiona tizi arobota simo sevena mtuna mwana
Merci Blanchard Moussaka. Donc on a signé ma conférence de débat maman basali pour ba kolo idée basala ngo pona liputa. C'est ça. Voilà. Donc c'est les journée de la panté. Voilà. Moussaka, Joski qui a beaucoup tapé à son nom, papa na bisoko relaté biso moi historique. Aza phénomène. Ba to zo liwana neti moi muke mais aza phénomène. Ce bati ba grand chant, ba la musi ba tutu ba kufa, ba ve beaucoup ba ke, ba la musi mutu tout sauf rien. Na grand calé ba la musi. Bati 3 grands chanteurs à Congo. Aza le 3e. Aza le 3e nani qui na wem. C'est ça. Neti nani. Oyo orchestre batu. Osa la voix pilote et ça la raté. La fouille de la voix pilote qui t'a boulé. Na bese bese papa chéri. Na maison mais ya tsone. Eh bongo kolo orchestre donc ya na OK jazz abona nous ko ça la succès na Odemba wa kuti donc velo ambo c'est Odemba. Ya boy a imposé bango sakade. Et fan d'apé. Et puis papa lo masante ga diversité. Pour la diversité il y a papa Luambo na papa Taboulé et Salamezate. Il y a maison mère na BCBG, ba chanteur, papa chez chanteur, son chanteur, Fali chanteur, Ferry chanteur. Mais bon Salama chanteur na guitariste. Ba kokanité. Papa Taboulé chanteur, Luambo guitariste parce que papa Luambo na embate. Ba no benga OK jazz, mungongo ya Vicky, papa la Willy Longomba, Vicky Longomba. Mungongo ya Vicky, Likembe ya Luambo. Luambo imam ko papa Vicky Longomba akimaka OK jazz. Pour ba lek di on copie indépendance. Tout cas, il m'a dit que ce qui concerne la banque. À quel représentant c'est musique apolitique. Le roi de la politique, son papa Dimitri, papa ça la bataille va se faire na maman emo. Na que des bisay. À quel moment on a boy. Il y a un véhicule longomba. Souci à poto. Pour me dire que le roi OK c'est son lo. À quel que c'est pas là. Car pour la poto. Souci à poto dans quel cas Joseph Chamala. Joseph Chamala. Au besoin de nous tomber à Grand Calais. Bah bien à Grand Calais pour communiquer Kabassé, petit Kabassé pas là qui Pépé Calais. Il y a un Grand Calais pour Petit Calais, Pépé Calais, Pépé Calais. Alors, de Akenaka. Mais si goyo, l'homme batikali, bon foyer, imposé sur bon yimba. Il y a un endroit qui Arsenal, il y a un grand chanteur. T'as il a besoin d'un grand chanteur pénaté. Pour y avoir déjà ça. Il est top, number 1, grand parler dans le monde, ça la 2000 chansons succès. Ok, now look, you know. Et à malade, il y a un grand chanteur. So ça peut de ça la faire bien là parce que l'homme a chanté il faut na joie ba grand chanter on muta zo ba chanter na mukili le roi loi azate agina ba John Boy kadi na sanga bon tu vas rappeler ma chanson mythique avec ba chanter ba sa mangwana faute ya mandate faute ya komelesa agina ba chanter logo la malage de Lungendo Babiemba batata testament banda kona kota na kozongela aina ba chanter le roi ba lasta Carlito maya soke mokolo mosusu ay mala Pepe Calais ba master au petit na grand ay mala de bango avec Mosco jusqu'à et OK c'est OK jazz pour abanda qui na Africa fiesta sukisa il y a docteur Nico ba no betana ya na ye de Somomba Vieux François mais des choses mon banalité ba betne ba OK c'est tout ba kufi mais il vient Nico comme tandor bana pour ya imposer rythme awayo na musique na biso hein il m'a imposé rythme on a guitariste à Grand Calais la bataboulette alors il m'a joué Joski après on a la continentale pas il va vedilo ba espérant qui sangani après on a l'homme il peut pas musique ba vélo on a bataboulette ba ndeko boma ba OK ça ba pendant ndenge pour on va nous aura valider na OK ça ba alors qu'est-ce que Koufi OK c'est Koufi même le tout ça avec cette interprétation tu auras la interprétation non il y avait des messieurs ba bandaga idée na bango comme on OK c'est na kosa ba meki wakana na lokombe ne lomba zo ba mi bana OK jazz et meki wakana na lokombe bon na poto OK c'est Koufi OK c'est Koufi OK c'est pas interprétation ba bato ka bato ba na et meki wakana na lokombe kosa lomba zo bango au mona parce que attends vu Joski na continental Joski a posé rythme sakade donc on dembeza banzemba ba neto ba ABC ngai bedem lelo na tongo na baninga alimatu abimakate poya kozela mobali batikela ye na baninga on comprend wana odimba vous comprenez c'est que lui a une sakade za neni sakade toza ko ba ntanga imbaka motema na yo mbipa ibiso na kozala na kolota babi wana siko asala kango vienyo kalongo surprise na concert OK parce que vienyo kalongo azui partie ya Nzemba Joski les banda kala bilo ah ouais azui partie Nzemba ya Joski parce que tant Joski a batikili chant
batikele parti ayemba ya yembi ayembi pas idée où t'es là. OK. Ente tikale pe bon. Yaki yanga no bolingo se malembe na lula yo na lokoze dede et batikele ce que je suis parti. On a ma dede na bango ayembi ma pas uzwa idamu. OK. Sokoza ko banzanga simaka motema na ye. Asa. Yaza awa. Parce que salama au moment neti tata a vu partir tata a vu na se pene makasi nzembo na kitoko taka boki nga chinga na photo donc considérer na sape ya mona ina ba triple ba bien na bien donc au moins la tata na wenge azi na bébé saki vinanga mpona kozela yo kasi na misio ça peut uta riana oro na lelio ami ben na tikali solo. OK. Et maman na mo kala et wuta na mo kala au moins la zaiko coloquer ça sali zaiko sali plan la velina talanga nzela. OK c'est mon peu quelque part. OK c'est mon peu quelque part ezali mona tanga ete yibiango kombo nini na benga yo Anise Pedro nanga yoka et velina. Ndikazanga te ngasi ko avantage nanga ndena yebi tout yo na sila rapé te mon comparé na mutu ezati et puis se documenter chaque jour naza nango na nzoto na lwa Messi na bi bala robota ma mwasa entraînement mingi ezati Cristiano fa entraînement mingi pas bala physique ya mona ba akoma ba tablette chocolat ba force ko beta ba koma kasi Messi aza nango na nzoto sokuté na Cristiano so bi bala okangisi mais sokuté ni fo sambela po nzamba mtako yebi so abigisa yo pa ko ça c'est ba beta ina it kalaté ça c'est ba sambusi a gagné a beti ne kate gagné, il faut que ça a gagné. Chassel Bemba, bravo. A gagné. Comment tu as marqué bêta? Moi, t'es Chassel Bemba. T'es Kara. A gagné Cristiano, tu peux quitter. Et c'est toi, laissez pas la carte qui va la quitter, Bobo, Lolendo. La quitter, tu as la médaille d'argent, il y a Coupe du Monde, Lukaku. C'est pas la monnaie à Biloti, l'autre. T'as pas la Roger Lukaku, Nakaba Biloti, Tambo. Na coupe du monde na finale balak sa famille na ende ba olamba ba mali ba tata mosi ba loba et c'est pas na kitamba yeba ke na mondialiste na kitambo ala potoje ko biter ya Cristiano aleki Cristiano na debi na Italie pour le moment mais to fanda pas kaza to robeta te aleki Cristiano na debi tika boy mais to robeta on to zela zalate to zebi congolais za bongo donc na yana mamba ve V6 banzem de te zakawana. OK Moumoun. Ya Moumoun. Ezani. Ekeye. Ah, na bungi sur rythme. Te na roya. Ye asala ba sakadi. OK. Afandi sango Et puis ça na nzembo moko pour kala ba leader ba no nzembo ya musicien lokola yaye. Mais bana ba ide ba kare kota ba leader ba ide ba kotonga ba immeuble kota ba zo rapena susu tawana ya koye manzembo ya musicien lokola yaye. Apa papa chéri na mona amta sala. C'est ingratitude peleka. Nazoya. Na prier na bali. Nazoya omuna. Obi nzembo mo ba bakanta. Ba yembelo nzembo ba respect. Obi nzembo ba bakanta ya menea. Yana. Nzembo ni. Sangwa mabala commission. Yeo. Il y a petit presse bengalite. Batu bakansaka nzembo na yembelo ya Joski ya mbuta bakansaka ya Lwambo. Likambo ya ngana papa saka de suka mama. Masere sanse maloba ya Joski ya mbukuta. Père Azaki anniversaire nenga kuna zala ana mona batute na zela na mona. Il y a Joski qui a mbukuta. Moi j'ai eu la chance à écouter na Joski ya mbukuta avant sa mort pas ouli lumina na flato andro vanda. Abina ngamosaka moni nzembo wana ya sokoza ya nini ya dikamba ngana papa na yembango ebandeti suka ngamoko nazu ba vocal na ngawa ulomba sana tikili ngomba sala vocal na sala ba voix tunga moko parce que bagina studio maman butu bagina problème na bobila dawa et papa mo butu bagina problème na bobila dawa absi Lwambo tozonga na mère kitoko lukile mo lo mo bwa la biso ne du Lwambo na chanson te asi Joski longola nzembo yo ya bimsum po Joski mutabandi ko na patron ayaka ala na bino conseil bimsum ya côté de salon premier manager on a Hollande musicien na concert c'était lui et il était un peu court de taille je connais na mon na télé yem de ba tête na ba ya concert na biso ba lumina yem ta ko ya concert OK jazz bon na kin show bima sanya kesema yolele unga sagade bali ngala tia butwe na komiki wele
yemda yena ye nzembo wana balongola nzembo komba bimsum nde bacha kombo ya likambanga na papa wana bandakala likambo ya ko déguiser nzembo ye a quitté l'homme sengi et puis bon Mobutu a pensé qu'il a pensé à Mojoski parce que l'homme qui moi aza phénomène voilà on a 14 émissions hein so ba bebani o lwa beaucoup nzembo na mais madilo beli akeko senga l'homme vina repose mbongo te kota na voiture à côté na voiture même pas qui sont même pas saint dignitaire toi Mobutu ba pese mbongo te ba comme na suka freiner voiture abi kabula mbongo te net admettons $100,000 bi kabula parce kabula katikati ya chauffeur nao madilo chauffeur na bebona mimio yebi isombe yebi singa uju madilo 50,000 lelo a pese loambo loambo 50,000 ya madilo a pese net $500 bi kende mais la bière lia sala ba ventir lobi na tongo ilanga ba commissionnaire anda kwao OK ndiba keso manda kuna marqueur na yolo asombi nanda abi kombo no mtoko sombongo ngate c'est dit kombo ya sala hein papa chéra sala mais mutu biso na kese na biso mutu nyuso zo ndako azombongo garantie pas muskulu le boss a no idée ba voiture na parle même pas ces gars mutu zo pontier azala pontier papa chéra ma casse opé sa bana ba mais pontier quoi na ba pas mutu Cadillac a pesa cha tabisi na sege les États-Unis président son baron de pays de son la présidente mais oui na mona télé na kuna na moni investigation président na bon avec 3 Cadillac papa chéra na 7 donc à ça la biso tout ba kata wana moruto mutu mora lo baka ndako lo bana mouvement na biso alongwa mouvement te kalpa na bango ba fama père ba te kalpa katikati asomela bango katikati c'est ba te ka 16,000 après 13,000 mais alo baka monter na TV na biso après c'est yo bien donc ça la makambo parce que papa chéra na makila ba loambo azana makila ba loambo et belé bazana ngote loambo alela na hôtel ba mise pour que ne la pas mususu ngana la ngamoko alali bo 5 jours atala quoi na 5e jour madilo complet pyjama azo baï na porte hôtel aki yana skize lui bambo hôtel beaucoup me la ndeni pesa cher habitana la combien de jours 5 jours a bien réceptionniste abi tato la bien na azumbo ngwa ami c'est na habité azala na continue to chaka na continue ngomba leli azi madilo bominga zana olota ipende monanga koyemba madilu na koyemba la loko wana asala bien parce que ba udi prison na Kinshasa l'homme koto que c'est prison pour la rivalité ka ya tabule OK tabule kangi ba fanti ba zo souci ba fanti fa na ba ndoko ba on est papa chéra kanga ville so ba fanti biso ville ya chambre ya rwanda papa chéra ata ba bomu da bi pa chambre ya wana biso mais bébé bo beta na ville photo couler là to abalela bakati moi si bati tellement beauté toi bimis biso filera de bouche à l'oreille tradition orale to ke betam alors Luambo asali ndembo po agani akanga tabule alikaki Luambo sombi inde toi wana donc exemple comme muke amona batebele riye bat ba yakate ndabi pour na compliquer mukili nazwa bato na wemba bêtise to banyango lelo te n'y a rien de nouveau sous le soleil le monde est vieux abi na wemba bêtise ya wemba gele Jacqueline Leni pas qu'un modèle de premier ministre ah bien bon Joyo parce que le Lorana Mobutu na bito di Kambuni nga premier ministre na Lorana Mobutu bongote pour Luambo moi ba président ba roya ba Solana mizine Luambo na Solana te ba Solana yo ka Luambo ja sala Mobutu yo ka Mobutu ja sala Luambo meeting na ngikole Mobutu avec Luambo abile na mona nga sujet na Solana fanaticité créer ko Mobutu a Luambo créer L'homme a bien ma lâche, ma tout ma Joski, mais bon, nous nous sommes saraka, bongisa, beka kanga, nani makoso kanga, géri de longa na kanga batu akufa kanga, pa Mobutu mati l'homme a une musique micro. Masangi matita lokuna bongisa, Philippines zo ko kwate kolia bongisa, Mobutu lekisi bongisa, ta Mobutu a une micro. Avant na nini, na sakola sa, avant na loba, tika na répondre na songere ya Luambo. Makamozo le bifuna répondre Mobutu a sujet. Cohésion musicien na président de la République. Ba président pas ça la comme ça pas kambo ya la ka. J'étais pas sur la satate. Et comment est-ce que va faire ça sambila. Donc qui m'a satate va sur la. Pour la CG job. Moi c'est je vous avec Nzambe, avec Mbaleni. Boya boxer Nzambe bango, mais bloc toi c'est que na ngzo qui au senti 7 fois. Tant que Amazon c'est que bloc 7 fois. Du fait ça bilinga mukili na bilinga Nzambe yango na mkiso roloni pour nous et là pour nous. Ya Nzambe ko bunda obuko rolona mabonzo buki libala. Rolona fidélité au église au buki le pam. Ozo boule. Donc papa chéra mekaka kina yango ndika. Nandi. Te le parce que ba ndoki ba koti moi trop na makambo.
C'est ça. Mais batamité un bébé côté moi trop. OK, faut que ben artiste le bibo ndenge nya. Parce que j'ai chance autant école mo na tende la commune président de la République Maloba on l'école primaire. Ah, tant la bête. Puis vient la chikiti. Puis vient l'école, ma bête à monter, à toute la moto l'hôtel. Bah premier ministre Abasia dans les années 60 ba gimi balé tata moi c'est papa chéri. Na Sophie Kanza. Ba gimi balé dans le baron te papa chéri gi era na kati ya GLM. Papa na venti le bavanda rawa. Ma bête à monter pour et ça arabe albaraye polémique ça a été il y a ça la musique à vivre la musique. Mais tous on a kamba Joski. Ouais. A imposer rythme dans l'orchestre Sabato, a poser voix dans l'orchestre Sabato. Ba que Zulaye rival de taille. Te ça. Muzie ambadilu yambula yambula yakina kwami oyamba ba pardon tantine na bona bazuli river détail sur ya yaki ba tabula ina fiesta à l'orchestre ina fiesta donc jazz pas compliqué Joski bandor le banate ba pa mba le banate ti Joski grandeur d'esprit na poto a bengi siku basala nzonzingi ba mbale na leki na yi pour regarder ba Joski ba regarder ba on devait ba chanter on devait ba ibana ba qui a beaucoup à Joseph Londa il nous bien à Joski Serge qui a beaucoup à Levo oye ayimba na Brazzaville ngama mona commune koloba mote yeba patron ba conseil ayaka papa chéri ayaka papa chéri so il conseil so ayaka papa chéri ba koko kaka azabilo makambo maleke mingo na lefuka ya nani bandoto mabebu tubutu papa azana na podium babi bel homme et puis Kiambukuta apostila ikuna Kiambukuta yendo mana yulu mabiala o utaka pepa na OK jazz yembe na yulu mabiala benga lo mo France siko yulu mabiala yemba ko banzembo ko ba Vicky ndela historien Mosaka oh Vicky na so court balinga tonde ba souvenir oh mama ngana kwenda tako yana batebe bana musique mebe ma musique te olingo lia manga même ko le manga na te kaka makele musique c'est beta ba longo na ba chayo na rotalo émission ya yo yaka nazo bana yo abenga siko Joski abenga testa bemba oyebi ke onsunze mwana orabolingo na ngai ye banzaka ngata moke orabolingo papa talaka nga na nsima okomona chérie nazali sekolela ntango so abangi atekela testa vocal po ako compliqué apesi tekne vocal yo basala ba vocal baondena tekne kaka ngai awa nakobelela nakolela kaka ye yelanga ata na ndoto po mona ndenge na nkomi utashanja mamara nazali kolela la kaka ye OK tesa saka na balingola ngaye aya songe d'alliance abima fa bangot musique beba da Congo musique ezalaki pena ke obusine du verkis premier nzem na via musique ba kange lobby na catholique malula c'est les messes noires le messe ba c'est le neto kufa aimba nyango ba c'est les messes na ko mitunaka ba boyangwa tina balonga bengani memba na classe na Londres aye na komitunaka nzambe o na komitunaka moto moina utande wapio so koma mutayemba te o première fois muto ala imba na studio nzembo na komutango nani Pepe Kale ndemba na komitunaka oyo basolo fo mosaka kantalo bang yana ozela mto ya poinga alongola ngai natala te faut que monsieur livre mais makambo Josex grand même début à Vienne biso moko bo beta traditionnalité même ko la belaka Vienne ko ko memena potote tant Vienne na ko memwa mbuya nazoya royeba na koloma tant ko maki na mbuyi tant Vienne jusqu'à zo ki mbuyi mana Congo parce que moi mbuya si papa chem ta kanga ki na liboko visa billet makambo to akene bercer ouais bakembani momolo pour parmi la meilleure chanson de Papa Chéri mais moto a salaye premier album na vie au lieu d'attirer mon banda ya bandela yo natikali 0 natikali maboko mpamba Joski tika bon Joski ndabanda chant ya kozonga na Joski ndabanda chant wana namoni namoni maimba album wana mabadiva bani Joski mais t'as besoin de compte ta kenda kuna ba fungula porte te Papa Chéri mtazwa yo yembara même pas naï préférence pas ma préférence à Papa Chéri Azali Papa Wemba Joski Espérant sauter va Papa Chéri au moins on a carte ba vie wana Espérant Jenga ba Joski yo ka bango to ba dido yo yo ka bango yanga ma Papa Chéri mtazwa
bakemba mumuni namona kasoki komi bololo susi kokangela kanga motema teo yo mumuni sakade kaka yabetaka sakade akanga yabetaka sakade mutaimse odemba lutumba yika sakade voix pilote ok jazz donc voix ya batu ya ok jazz obimisa ok jazz voix ya Joski assis la kate akata na kate. Vraiment. Belle, donc, chanteur de chant, mais puis chanter la Ramona. La plupart de nos chanteurs. L'élégance. Chanter Belle Bazali. Baza, chanter Belle Baza, c'est un combat aussi. Mais Belle Baza, au moins, à Ramaka, c'est un vocal. Mais, Kera Koroyo, Kanayo, Kanarati. Aïe, Belle. Ayo, Kanaraker, vocal à Kokarati. Faut aller de papa chéri, de début à la fin, à Zanatou. Papa chéri a dit à la première voix. Mais il y a ténor ya wingé avant baja papa nzuzi baya avant manda chante baya ténor na mutana sanango papa chéri okana mambika tati mala papa wemba ya mingo okoko personne mambika nanga mukulu ya solo kini ebouge banani mukulu papa chéri bagina ténor c'était il faisait tout il était fourré moulé. Ah ça, première fois ça ténor. Ngaku tu na kamora j'étais surpris. Tabalo ba ke wenge ça la fait moi ba fleur ya emene ya na banzem na bango. Ale makaba leki na TV mi ba deuxième moto bonoko yo ka voix emene ya et na mon papa chéri. Mam ta deuxième voix. Ah OK ka. Abi mta yemba. Donc mon Joski photo le laï to perdre au bango ba ke on a créé tant de stars, mais la musique est partie. La musique est où est la musique? Où est l'art? Joski qui a beaucoup. Simba papa. La bina souvent la musique va chanter toi Congo ça le troisième thé. Ce qui premier thé deuxième, dans les qui a zaté. Luambo Taboulay, basangani di sanga banganga. Basali ba sélectionner ba musicien. Oui premier c'est pas zone. Joski qui a beaucoup. C'est bien que ça va paquet on a tout. Nisanga ya banganga ya Luambo Franco denze mone bang sanga espo ba viwana na Congo osanga te vraiment comment Taboulé na Luambo kutani mosali nzembo mais bobingo lisanga banganga ole bomba deux personnes bo bakina guitariste ezalaka guitariste pas bete bo chiki bote nkomone so comprendre donc papa chéri basanga na masa na inventone ba yemi nzembo mais troisième batangi Burkina Faso to parti solo to fikare yo kanze moi lisanga ya banganga ya Luambo Franco lisanga ya banganga ya Taboulé Rochero lisanga ya banganga ya Mavatiku Michelino guitariste wa beta nzembo papa ndije mais lelo donc balaki compliqué ba Luambo netelo ko Luambo ngala mona kana ibakate na Luambo makila na kuta on pas leader nanga mais Luambo alekaki parce que Luambo azoboko la mona papa mba liboso na poto leader no ko bimisa bana te nazoya bombo iba dia bando bimisa bana lelo bombo jaba katana bisa papa nzite ebi alempelate obi Charles Lebron boyebi ete bona nani shining baba comment na monita on dirait aux États-Unis obi Gelor te mon ami Gelor oyebi ete Abraham Mignon Abraham bo fina bo passa Mignon na zone la place na mon arrêté mais Abraham Gelor pour ba kombo ya le mona comme le gito mais yo mo gitata lo kimaka na zone Mignon ko na mon arrêté mais Abraham pourquoi comment moi papa chéri Abraham Mignon moi na papa chéri di bosso aso yemba te boy yemba na yo mais comme les Gelor boyebi ete ba ni dino capoche mais oui ce n'est pas chéri mais besoin quoi faire voilà ayi quoi faire bien après j'entends misine ko bien ba danser belé parce que j'entends quand c'est à l'impela nda ya kana ba ya ne bo chape ezati Alexis Moussapi papa chéri naza orphelin ning petit naza kana Gelor aza mo tous ces arrêts ezati faut tchaka ba couler na cimetière et tout faut besoin na compte orphelin ngapelo papa no ba te na ko kanga même ye apesa nga dimpo ba to zo le compte na biso besoin de go faire vous la guité à cause que j'ai défini ma danse ça bien le pour aller pela bloa non si ça la ma casse déjà l'impe j'ai défini à décider on te joue l'impe là donc voix kakima à côté tac orphelin bon orphelin ba na droit la vite te biso orphelin to vous la tata maman so monene na faut kango boter les mbongo pour a joie vie pour na biso biso orphelin tata maman zate
Il y a tout ça, il y a des fois, tu as coulé dans le cimetière. Papa, yemba, penza dans l'autre, là, yazo yemba. Est-ce que capable? Vraiment, c'est là. Comment le baïba? Première fois, immeuble qui t'a cité. VV qui saxonne ça, ok, jazz dans 63, côté en 63. Avec ça, saxonne ça, ok, jazz dans 63. Première fois, immeuble comme on a cité. Nous t'attendons musicien. Verkis. Au moins, on a une musique balaïque. Il y a pas moi musicien belé. VV. Mais il y a comme ça, comme la compé c'est instrument. A compé c'est instrument, a compé ça ba voiture na ba musicien. Vous pouvez si album, après si bino instrument et on va que c'est bima et belé. Faut féliciter saxoniste à Yembaraté. C'est ça. Luambo, grand prêtre, a semi voiture après si Madulu que sa deuxième femme là. Madulu c'est ba Joski. Le roi Bungana Yembaraté na longo là. Ngana longo na voiture na reni na la voiture. Aya réseau répété. Le banque m'a pas moi c'est une voiture. Oh Madulu ça va. Même ça longo. Bah quel conseil n'a pas été payé pour moi. Première chanson deuxième non Madulu tan. Dans nga voix na. L'homme a bien sauvé la vie. Aya Yemba na bête hôpital là. Donc on vous ça yora gam. Madulu l'homme a bien Madulu Yemba. C'est quand Yemba mon bout à moi c'est que là. Bazo yimba pemi na lwambo lomo sikwa beta yikita na mkonga finga ke mama na yo faut yimba pe voiture yo na ko lié yo lemba mutazo yimba me bazo beta guitare tabal basolo ngomba la kina vraiment lo baso mingomba piliko ngomba pesi ve kiti kiti la ndako ve kisi ngombe ve kisa degene ndako aketika ni ndam na congélateur ya lwambo asumi madesu bazo le mama desu na ngombe lo boya tela ma congélateur bo ko ngombe ba degene a demain voiture pas ve kisi abate na ndako bisi moi soki mubalo ya yepse mukolo ngombe akena bonisa madesu azunzungu madesu na machina voiture ke tama solo bazala kisi na ngomba via baki pe comique baki na moko baza bas musicien moko papa moko ko sekisa ni papa chez ça la la répétition et moi quand beaucoup mo seka na bino avec masolo kala bongo musicien voilà pato voilà te ki pato ki même million so ka ngini mabane ba boto la ngo ba sote za le ba boto li atimba tiki ba na balia donc il me faut ba musicien le ba na masolo kala ti. Misi moi à l'empire, à côté de l'empire, ancien conseil ici dans la mouille, babaxing mon conseil ici dans la pourquoi t'es pas la zala et pas souka. C'est aussi à vie pour nous. Sur le peuple qui soit ici ma colonne, ma colonne. Sur le peuple qui a tiré la fourne ma colonne. Sur moi c'est sur le banisi qui a capé. Sur t'avais tiré ciment. Sur t'avais ciment. À n'aura ma boisson et à 6h. Tu vas tirer ma colonne continue quand il y a un moment. C'est comme un solo, battre belle bazala pour nous monter. La baisse je sais pas moi pas mettre pantalon zalazate. Mais viens Madilou viens Madilou. Viens Madilou viens chef d'orchestre na viens Londa. Na chef d'orchestre adjoint viens Fofo Mba ponga lisa ponga ya Fofo le collège. Na pese mo te pas ça. Ba ki Madilou il pas ça on soit à la poto. Suba nzemu na bango akemi so na poto. Pa ba ki odifese na Lwambo Lutumba. Alors ba ki Madilou ba boto ba singambon. Bah écoutez, je viens triomphe. Bah fondé ma m'a dit le zan. Oh, dis, faut les collégiens. Londa chef d'orchestre. Oui, tu vas noter pas là. Tous en bon à Minerva là-bas na banda ou toujours au foutate. Ah si faut faire là-bas la bonne. Il faut venir sur 4 ou 5. Bon Londa, bon 7. Comment on goule avec nous na maye? Bah on goule avec ça maye la vie. Goule sur boti bana legi, bana ba legi no ma bele na ali ya bango. Di Londa psanga de bana là, faut ça rappeler. Tant tout le monde va kim là-bas. Madilou. Et puis tant que tu bosses là, on t'appelle ça comme ya bana ok. Vejoski qui a beaucoup de temps. Ok. Pour le temps guitariste. Tant au fameux Franco bah on a été là bango, bah benden bassa l'orchestre là bango, on t'appelle ça comme ya bana ok. Donc là papa Wemba baki ça langa. Zaiko zaira bakoko. Mais comme c'est Zaiko langa ko ba yembi, on t'appelle comme langa papa Wemba. Donc bablo on a éthique là-bas. Et alors là papa chéri a joie Jomoko Bona Bandal pour guitare domaine on a ça fier Maradona a be nga ba dimisa te bo liambo nga bifuna lia so yati na beta conseil en plein conseil ba fati ba fani va chéri ah on là ça soit danger comme tu surtout ça liot problème est va chéri de meilleur ben venait ti na baluba utonde comme ça azuma samoko aya rapper par répétition abisi bola azo guider a beta conseil danger et s'il y a bien partir d'aujourd'hui comme on avait le mot Richard comme le comité Tina Al Capone atika la tebo amon ba histoire donc si on a OK jazz ezaki bon Madilou yemba raté Madilou yemba mukolo hotel wana OK
OK. Motel wana ndelo mabisaki kota nzembo josuka boko yemba po to kanga bana mbeleni. Nzopo ya boko yemba pepe ndo maboko yemba. Asa non. Yembela nga nzembo tina na cassette ba voino na mpire na ninga rangote. Mamtaya na mpumu tayanga na dina orchestre makoso. Guitariste na ba mwana. Mwana pe papa chéri meme. Mwana basiste. Mwana ki basiste papa chéri meme na poto. OK. Na pipi na biso. Akima toi même. Atikaye. Bon so bibo kima bas boyaka. C'est poto kamana na quartier na bilote. Oui ça nina. Abandi magate musana te mema ngabo. To ina na orchestre cité. Il to ba comment orchestre na monte. Il BG système, il BG star. Bon, OK na non voyez na commune. Le mwe bandal OK yolo. C'est au combien la France nene. Ni maka papa c'est mema yo. Bakokotanga ate. Moi j'ai papa nzuzu ta bengara, papa chéri mutuwana. Emilia benga papa chéri mutuwana. Oh, Emilia, tu rejoins le petit papa, il y a un problème pour Emilia. Mais oui, Emilia, rejoins le petit papa, il y a un salon. Dans le salon, on a un studio, c'est ma rejoint un studio à la bande. Si moi j'ai un tapis rouge, n'était pas présent à table blanc, n'a pas noir blanc. Emilia n'a pas présent à table tapis rouge, le blague l'hôtel. Bah là, la mingue, tapis. Il y a l'air au balcon, au table, mettez à tapis rouge, Emilia. Ou bien Emilia, Jean Papa Nzuzi. C'est bon, là, Nassima. Na rejoint dans la Yemoko. Emilia a outi, Jean Papa Nzuzi, Emilia a outi, ma tête pas dans le côté ngouf, côté bis intérêt scolaire, dans le si ma ding wan. Abisi Roger, il fallait carasser Bachara na bangwa la kuna. C'est Roger na nous na kota wengi. Mais faut là l'on va ma tête na comme chef. Ni rejoint moi Alex abombe ate Alex patata na bango. Nyangwana. Au camarade na ngai tozani na tokimi maki tozani na makasi na mathématiques. Ngai na koka mathématiques ngaba kuka littérature na makasi na. Il y a makasi na mathématiques. Conseiller à makasi na mathématiques. Ndoba chanter. Atanga anete. Wana za la zandu. Que père sera ba chanter ba be on ma diaba. Non, c'est là ka bijou. Ah te katana que père a joué nous que sont ma bijou na bijou te. Ba tu vas na porte. Ah ba benga sauter ka bijou. Ba ka que père ba que père. Wana azote ka chanter tu te connais qui ma diaba, m'tengina c'est ma diaba. C'est quoi donc rejoindre bombe kuna pour me lancer wana moi sina bibish babota ko mwana bango ebish Emilia bibish c'est quoi ya kosi mundu ka senteng na matete yango kimaliwa c'est que moi ça y a kosi moi c'est ba solo akalo ko bebisi le penzela sika o kosa ba solo akalo ba to ba deka ba to zana bango bon ba si tu ba banga ba bomba de veje ki bango quand ils sont bas le développement moi c'est pas non que ne s'envoie mais tu développement à Johan mingi ba juma ba ko jeune ba quartier le ba kina ba tanga ta komo na ba bana ba si ba standard ba zo ba faire na ta yo kana lisusu et ma solo kalmu to kina moi ça kala to ba nika na binote to za la rappeler binoka la binoka ba ina mbalaka c'est ma solo nga moko blanchard na botaka mona na biso blana to yaki nga mama na kina nga blanchard mais to za suna mama nete qui se joue la vie dai moi na bango da Chris dai na Christine alors ça kana Emilia na bibish pendant que ma combat Papa Nzuzi ali passa na moi c'est moi malamu mais il est compliqué mamu sikoyo moi sim ta bengani ça pas ba Roger nandeni à cause moi c'est pas foutre la wana à cause ta tsena maïe donc moi ça ici maman Roger ndako to foutre comme moi muta mathématique to cha akani musicien ni bobima peut-être na Roger me dit là tu peux déjà voir ou bien c'est pas prier aussi ma société ba ben papa la Roger t'as couvé son ami na Roger pour la Jean Papa Nzuzi ndé bien na Roger ya moi ne ko Roger moi si ba bot ba balala na ya na persi tout ma je me persi tout mo kana ba wengi alors yem ta kanga emela na liboko Jean Papa Nzuzi aye déjà na bata MCT Jean Papa Nzuzi ndemele comme na tanga ngote même ngufu abeza na ngina rigini patanga papa Roger comme na ndako Jean Papa Nzuzi net chenge comme Charles Brown voilà je t'écoute Charles Brown vieux James Brown j'ai en raison moi ma Brown pour bonne pas congolais et a raté il en États-Unis asikoyo et c'est l'histoire on change on triche pas avec l'histoire c'est l'histoire azwa bien ndeba benga ni bango nana kange persi tumbakangena libuko ay côté wingi meti lelo nana tanga te kavana pa ba Roger nana tanga na TVT qui après ça persi merci te atanga ta comme persi tumbana TVT ngam na tanga comme persi tumbana tele ko le kai aza ingrat et puis impoli et puis teti ya mona musique ne asala meti lelo za tout na wingi mais non on a kalazara impoli on va ngolo maintenant ça va rire vous aurez peut-être test vous mona bandako na bino mais ya kama nda masunga a compliqué nda compliqué on mama corona basa ko banwa bakufa nda compliqué biso ba mindele bakufi ko lika banwa boete nda compliqué ya yemba te ya changote mta imite ya chango bari on moni vini ngezalaka
Est-ce que vous comprenez vie? Et là, moi, il m'a dit, bon, tu as dansé sur ma Patricia. Il m'a mentionné au Canada. Pas besoin de solo. Patricia dansé sur ma Canada, Boukana Bassé, attends, tu prends la naine. Bon, attends, tu prends. Mais pour les hits. Nandeni. Tu as concert au Canada. Papa Charles Bino, musicien tout, bazawa. Bon, matin, la bus, on a bien ici pour te zonga. Bon, matin, la voiture, et il y a des fanatiques. Bazam sous bazal ba kuiti sous ba lembi yagbi même la mata te petit banati ba mnamba la na petit kota la ben et ben la mauvaise position ndé basta la tono ba ma passe ba sota ba bigration neni ya bigina e à la fille wana ti de la tambula rati Papa ça va sauter. Ba big, on se passe vraiment beaucoup ça c'est ya big. Ngai non tamla passa mingite, mkambo wa big. Ba mo big na yo tike yo comme ça pour ça témoignage. On a la big, on a la comprendre na bimai. Toi je me tini pour kende ya big na. Ba ma passa va compliqué. Ngai nga ma passa tamla mo mingite. Na linga bombe ko tamla mo na kima. Ba ma ba chance be brode na ma ya bimi. Bo ko ça ya big. Ba compliqué ba na. Siko ye ti de tika mutu handicapé na vie. Pour ne qu'impolitesse na kiteti. Qui t'était snaiwa. Il y a un salade de l'autre côté, abenga lelo que c'est ça, ba petit chanteur, un grand chanteur, bando bima, nze munini à sala et bani. Il y a un avec le na fongo la voiture, na do pesa yo cadeau, so mise mo mele mo bima tati na katikati. T'es penignon. T'es pesa mo t'es pum kek comme rami kamera na yembi la na yoka. Yembi yebani. Na tchango na parti na tchango 20e. Na zo bazo stala, bazo jouer à bureau na ngai. Faut la répéter mon casse, faut la le musicien c'est rambala mon reza c'est le champion. Yemba nze mo attaque katikati. Oh musicien na Congo. So bazo yeba tani. Mais faut pas la aimer la displex hein. Politique na so cameraman na so musika katikati. Ayebi ne pete. T'es pas bi wenge bo ma casse no créer le solo le kuta. Le solo yango on rappelle na Congo. Yemba nze me la katikati. Keba na ko kitata sur la deux fois zapam. Ngala kita. Keba na ko Carole. So ba solo ya bo lexi ko yeba niti. Ndeka va pimba la karanzete makase ninganaka. Ndeka moi si papa ndimena mboka na. Balobane subi no tonde. Te meza ma beso zo finga muta. Yo zo comme déjà papa ndu tabenga la voix qui cloche et mena de mingongo. Si l'on réunit confort, ambiance musicale appréciable et bon cocktail, cela débouche obligatoirement sur un bon cadre. Sliff Lodge vient à répondre à vos attentes. Avec un flat hôtel répondant aux standards internationaux, lounge bar chic avec un cocktail subtil, boîte de nuit branchée, disponible pour vous de vendredi à dimanche. Sliff Lodge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Ngouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 0015. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et de prestations de services. Nous avons aider les difficultés, quel que soit la poto en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition des agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors norme et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité,
femmes de ménage, femmes de chambre, ouvriers journaliers, serveurs, répétiteurs, mécaniciens, chauffeurs, nounous, constructeurs et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ba construction na yo ici là, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto ayeko investir na Kinshasa pour faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service bokokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Capage TV. Capage TV.